bokele ninga nzambi bokele ungai budidi mutempelo luiza wakota o asitwa tunga yo bizeno Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolanda kimate na biso papa pasteur mutate yaki biso bandela kina banzeba bayuda ake na mibeko mikandane ya suka toyoki to bomba to salila mukoloana tobika batata batikila kibiso makamu misatu bolingo mibeko pe misala tomonike tumipesi na minyonso misatu ezanantina surtout misala ba mouvement lingomba o nyonso tozali kosenga ozali kopesa nyonso mpona kobongisa nzela mpona kokota na likolo bato batonaka bino bato bosambelaka bozwaka nini biso makambo mokili yango te kaka ya tata nzambe kolo yesu ayaki kokufa mpona biso tobika papa kimbango ayaki kokufa mpona biso tobika oyo nyonso tosalaka mpona lingomba yango nde kobikisa biso misala oyo tozali kosala bakoko balongaki kolonga bakoko likambo bamonelaki pasi batata na biso bakomission na mokili mobimba batata basali tu lingomba ekoma mokili mobimba sikoyo na biso balobi totonga Yerusalemi tozali kotonga Yerusalemi mpona nini mabota nyonso bakoya na Yerusalemi banzembo ndenge tolobaka ezali message oyo mpona nini oyo makambo koya liboso na oyo emonani na oyo outi koleka bamessage wana nde ezokomisa biso bato monene na misala tozali kosala tozokoluka mpe lere tokobima mpe na libanda tosala misala yango nasengi nzembo na dirigeant nguya ya nzambe mpona misala oyo batata basali eke mokili mobimba nguya ya nzambe tolanda nzembo biso tour na biso totonga Yerusalemi pamba te ndenge tozomona bato bamipesi biloko nyonso tozokokisa yango sika tozokota na saison A bambula soki ebandi kolo na kobokola ezongi biloko ya 3 mois dirigeant
Merci, dirigeant. Nzemo elakisi makambo nyonso oyo balandi Tata Nzambe, oyo balandi Nkolo Yesu, oyo balandi Tata Molimo Santo, nguya kozala na bango. Toyoki teke oyo alandi Satana, kasi oyo alandi bango misato, bango wana nguya ekomonana. Oyo esalabaka 21 ekozonga. Olandi nani? Nzambe, olandi Nkolo Yesu, olandi Papa Kimbangu, olandi bangwala misato, bakomisi likambo na mokili mobimba. Niongo ezali susu te, yo moko kaka mpona nzela okolanda. Oyo Nkolo Yesu alobaki. Nkolo Yesu alobi nga na zongi nakiko bongisela bino ba place kuna na kozala bino nde bokozala kuna. Epai ya Tata ba place eza ebele bakiti digi ba protocole bakotsa batu na ndako ya Nzambe. Bino bakovandela bino awa, bino bakovandela awa. Yango Nkolo Yesu alobaki. Ezali na Jean 14. Lakisa monene na yo na makambo misato. Bolingo mibeko misala te oke kovanda place wana. Nguya petango ekoya ekopona kaka. Oza na kati makambo misato. Bolingo mibeko pe misala wana nde elongi. Olongi. Awa toza bapaya na mokili. Tozonga kepa batata na biso tokufaka. Obongisaki nzela bia obongisaki te. Nzela wana ezali wapi? Batata batikaki biso na cercle na 5 mois. Soki okufi na likolo mutu nano akoti te. Okozala wapi? Nkolo Yesu ayebi place tokendaka. Tata Simon Kimbangu ayebi place tokendaka. Ba papa bayebi place tokendaka. Tango ozana bomoi bongisa nzela na yo. Papa Kakema, Papa Lebe, oya kotangela nga chapitre wana soki balobi nini. Jean 14. Liloba ya Nkolo Yesu. Na kei ko bongisela bino esika. Est-ce que tu as respecté, tu as kolanda, ozali mwana ya Nzambe ou mwana ya Satana? Yo bongo koyeba, to yokana matei ndenge koleka. Biso to mipesi na lingomba na biso to landi bango misato. Nzambe Nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Nguya soki boya ekoyela biso. Tozala mukuse poto wele la misala ya libanda. Merci. Leka. Merci Tata Molimo Santo, mokonzi ya bule mokonzi ya lingoma na wapesa biso maloba. Papa aoto kopesa biso chapitre Jean chapitre 14 verset 1 tina verset 3. Tola ngonga tosuki wana biso tokotanga pona boyebi malamu tokokene musika pona bososoli. Etangeli ezali boye na kombo la Tata la mwana pe Tata Molimo Santo. Yesu azali nzela oyo ekende ti epai ya Tata. Yesu abakisi alobi bozala mitema likolo te, bondima Nzambe, bondima pe ngai.
na ndako ya tata na ngai bisika ezali mingi nakei kobongisela bino yango soki ezali bongo te mbele nalingaki kolobela bino yango te bongo soki nakei kobongisela bino bisika nakoya lisusu kokamata bino mpo bino mpe bozala esika ngai nazali na kombo na tata na mwana mpe Limo Santo na kombo na tata na mwana mpe Limo Santo totangi chapitre ya Jean chapitre 14 verset 1 à 3 ndenge papa apesi biso yango kuna na mokanda wana nkolo Yesu azali kolakisa biso ete tondimela ye mpote ye azali nzela oyo ememaka kino epai na tata ete ye azali moto oyo alakisaka solo oyo apesaka bomoi epai na bato parce que bato bango moko bakokoka te parce que nzela wana tosi tobungisa yango lelo tozali koyoka makambo ebele tozali kolanda makambo ebele na kati na mokili na ntina na nkamba mpe na ntina na bokonzi na yango lelo tata na biso alakisi biso polele ete yende ayebi maso maye matali nkamba mpe bokonzi na yango nani mususu oyo akoki koyebisa biso makambo oyo etali nkamba lingomba te bokonzi ya lingomba oyo azalaki mokolo ya elaka oyo azalaki témoin mokolo bango basololaki na tata ya solo na kati la lingomba ezala nzembo moko toyembaka na Kikongo ete nani azalaki esika ngai nasalaki na tata yango bozali ko critiquer soki bozali ko critiquer te ezali ye te bongaki ezala oyo me mokolo tata azalaki na masolo na mwana nani azalaki wana pote ayeba ete ezalaki bongo te na yango mokanda na nzambe molobi na biso to papa alobi na biso lelo ete mitema na biso mitumbolama te tozala na confiance na ye tozala na confiance epai na ye oyo nyonso bakangaki na tata tokomona yango akokokisa yango ndenge tozali komona yango mpe lelo tolandi ndenge akubisi bamofumo na ndenge bazali kosala mpona concrétisation ya botongi nkamba mpe elaka oyo epesami biso na nzembo yango batata bamama esenge na biso tozala na kondima makasi tozali koinsiste na likambo mikolo nyonso ete kondima nde yango ezali kisi monene oyo eza ekolongisa to ekobikisa maladi nyonso toza nango ya kokanisa kisi monene ezali nde tozala kondima tondima ete direction to mokumba to mboka oyo ebongisamaki mpona kokokisama mabilaka nde ezali nkamba direction na yango nde epesami na maboko ya ye moko papa Simon Kimbango Kiangani mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba alobi na biso ete epai na tata bisika ezali ebele bakendeki kobongisela biso yango to bazali kobongisela biso yango awa parce que yende azali nzela yende ayebi place towuti place totelemi na place tozali kokende bisika ezali ebele batata bamama bisika ezali ebele linko bate kati na biso ndenge tovandi boye na kondima na biso to ningana te to tungisa biso na biso te parce que biso nyonso baye tolandi ye ndenge tolandi na nzembo ete bilaka wana ekokokisama na moko katikati na biso donc prenez besoin ete to tungisama prenez besoin ete to welana prenez besoin ete to kamatana parce que moko na moko oyo alandi ye na nzela zali kolakisa oyo esika kende kobongisa bisika ezali ebele kotungisama wana mpe ezalaki na bapotre ntoma Petro mpe atunaki motuna epai ya nkolo Yesu alobi ete nkolo biso totiki maso tolandi yo tokozwa nini nkolo alobaki ete Matthieu chapitre 19 verset 27 Matthieu 19 27 alobi esika nga na kovanda bino bokozala wana
maso oyo botiki bokozwa yango liboso ya quintuple c'est-à-dire ezali koreconforte biso te soki tokozala na nsima na ye tokolanda baorientation azali kopesa mosala nyonso ndenge azali kotindela yango esengo na biso ezali yango na batata bamama eloko ezali kosenga na biso kaka toza koinsiste likambo mikolo nyonso likambo na confiance. Est-ce que toza na confiance na oyo nyonso bazali batindaka biso oyo bazali kotinda biso? Est-ce que toza na confiance ekosala mabongo? Soki toza na likambo na confiance, en tout cas toyoka tokanga malutu biso bitinda azo kopesa biso bisala tosala yango bongo parce que nkembo na biso ezali komonana. Tolandaka mingi yoko surtout bafaki bato bapesaka slogan te pour papa nous mourons. Esenga na biso to exploiter likambo na malamu ezali penza likambo ya solo penza tozala na koyoka yoka te tokanga makaka na nsima na papa ezala eloko moko ekabula biso te nyonso basala na gauche bazosala na droite e biso tokanga makaka na nsima na ye ndenge alobaki tozala nsima na ye. Apôtre Paul mpe alobaki na baromain na chapitre 8 verset 35 nini ekokabula biso na bolingo na nkolo, nini ekokitisa kondima na biso, nini ekolongola confiance na biso epai na papa oyo baza kolakisa na gauche baza koloba na droite yango te. Yo to ngai totelema kaka na likambo wana oyo biso toza na yango mpo te ekokopesa biso lobiko confiance yango nde toza kokangama na yango mpo ete oyo nyonso aza kotinda biso ekokisama na kombo na tata na mwana mpe Molimo Santu. Tata Molimo Santu na telemi wana na kombo tata mwana mpe na kombo na Nzambe tata mwana tata Molimo Santu. Tata Molimo Santu, Papa Simon Kimbango Kiangani, merci pour na maloba. Kolo na biso Yesu Kristo ba ye koli bazalaki kotuna ye esika nini tokobongisa likambo oyo ya Pasika parce que Pâques ezali likambo ya monene. Évidemment toza na période ya mbotama mais tokamati na mwa introduction wana kaka mpona koloba likambo ya ntina. Kolo Yesu apesi bango réponse alobi tango bino boza kokota na ville bokenda botala na ville bokomona moto moko azali na mbeki ya mai na motu na ye bolanda kaka moto wana azali na mbeki ya mai na motu na ye bolanda ye très bien esika ye akokena kokota na ndako ya kokota bino mpe bokota na kati na ndako wana bongo bokoloba na nkolo ndako mokonzi asengeli ete olakisa ye esika oya kobongisa Pasika kolia Pasika bongo mokolo mokonzi wana ya ndako akolakisa bino chambre haute ezali très bien meublé makambo nyonso ezali kuna na kati nde wana nde bino bokobongisa esika biso tokolia Pasika. Tango bango bakoti na ville balandi bamoni mpe moto azali na mbeki ya mai nkolo alobaki tolanda moto azali na mbeki ya mai te bake kokota na ville esika ye akotaki balobi kaka ndenge nkolo alobaki na bango balongoli te bakitisi te bachange te nkolo ndako alakisi bango mpe kaka chambre wana haute mpe bake kokuta makambo kaka ndenge nkolo Yesu abongisi alobaki na bango chambre bien aménagée nde babongisaki Pâques. Batata bamama esika wana bakenda kolia Pâques na nkolo Yesu mpona mpe traître akendaki komonana Judas akendaki kotia loboko na sani moko na nkolo nde yango wana mpasi eyelaki nkolo Judas. Tolani maloba oyo tata mokonzi abole alobi na biso s'agissant pe na nzembo toladi yango yo ozali kolanda nani ozali kolanda nani
traître mozimisi antichrist abimaki esika kaka esika nkolo salobaki na ndako oyo alandaki na cruche d'eau. Lokwa mpe tozali na mbotama le 12 avant papa Kimbangu abotama, mama Louise, eh bien ange abimeli ye alakisi mbeki na motu ya mai na motu ya mama Louise, atomoli yango ekitisami mbeki nyonso tu ya mai esopani me mai etikali kaka. E alobi den yoko bota mwana moto monene na kati na mokili mobimba koya kupona kobikisa libota na ye. Atomoli mosapi mbeki eye ekouvrir lisusu mai. Nde baye kobota mwana bapesi nkombo Kimbangu. Mokundoli na makambo mabombama mpe makambo ye asalaka ezalaka parfait, balongolaka te babakisaka te. Makambo ya kosala bakolongola te bakobakisa te, moyo mabombama na molili ye nde akobimisa yango nkombo Kimbangu esakolamaka deja par mama Kimpavita nakala. Omoni makambo mbeki na mai, tata Kimbangu yende nkolo na mbeki na mai azali kokende ndenge nkolo Yesu alobaki totangi yango awa to devie te. Esika landa bola na kaka moto azali na mbeki na mai yende tata Kimbangu ya yebi makambo maboma bana molele na makambo nyonso mpe akokomisa bino esika ndako yango ezali yende yango na tata mokonzi ya bole tata molio mosanto atoni biso yo zakolana nani tata Nzambe nkolo Yesu mpe tata Kimbangu yende nkolo mai yende ayebi ndako esika wana esika yazali kokota nde esika wana likambo ekozala beyolanaka nani. Ezali na Marc chapitre 14 verset 13 à 14. Marc chapitre 13 14 verset 13 à 14, ou bien Luc chapitre 22 verset 10 à 13. Likambo ya mbeki na mai. Yami bale batata ba mama likambo na Nzambe ezalaka na ba précision oyo evandisaka kondima na motu. Faut précision. Nkolo Yesu azali kokende kuna na Getsemane kuna kokende pardon na Golgotha akena kokufa azali komema ekulusu. Simon de Cyrène ou bien Simon l'Africain moto mwindo azalaki na mwana na ye Alexandre na mwana na mosusu refuse bango misato. Ba Romain mamoni balbia bokanga ye yende mutako mema ekulusu oyo. Bakamati Simon de Cyrène bapesi ekulusu. Alexandre na refuse na ye moko nkolo Yesu bakomi lokola misato bazali kolanda Simon de Cyrène ti na Golgotha. Simon de Cyrène est mort 100 ans après Jésus-Christ. Et pe tango ye akufi pe tango wana nesanga na patamo nkolo Yesu pe bazali kopesa makambo nyonso totangaka na emoniseli na Yohane. Il est mort 100 ans après Jésus-Christ. Simon de Cyrène, l'Africain, balobelaka yete meye muta memaki ekulusu mpona kolakisa ete makambo na nkolo Yesu bokonzo ya lobaki ekolongolama ekozala wapi en Afrique ekoya en Afrique epai na biso. Pour wana Romain amemaki yango te pe muyuda kokoya komema yango te parce que c'était un arbre nzete oyo ezali l'arbre ou si vous voulez la malédiction. Bango Romain kokoya kosimba te et juge bakokoya kosimba te baponaki moto mwindo ye aza maudit ye nde Simon de Cyrène libota na bato bazali maudit yo mema likama e yango wana mpe ye epai na biso ndenge nkolo Yesu alobaki ete nazali na bampate mosusu bazali na etonga oyo te nakokenda kokamata bango. Biso tozalaki maudit dès le commencement.
Ce qui est dans la Genèse chapitre 3 verset 17, Nzambe alobi na Adam, à cause de toi le sol sera maudit. Pe na nzela ya malédiction na nzela lisumu pe liwa efungwa bitela. Eye pe na Kam, Noé alobi na mwana na ye Kam, a maudire Kam te ma maudire mwana ne Kana. Tu seras maudit Kam, tu es maudit, l'esclave des esclaves. Yo, pas malédiction. Et tous à la cannabis battuté, tous à la cannabis battuté, batata ba maman, ba chapitre yo tata pesa kabiso to fabrika kayangote yaye. Ba chapitre yo surtout azali ko pesa biso même 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Bino bozala kanabino battuté. Mais si kabo bokobi batoli bota oyo et sangoli bokonzi na Nzambe race béni bokonzi na banganga yenda komisi biso. Romains chapitre 9 verset 26. Romains chapitre 9 verset 26. Kuna pe Saint Paul a beti lisusu sete. Et si quand il bazalaki kolobete Nzambe a yebi bino te bozali libota na Nzambe te mais ça epi bokomi et sika wana bokomi bana na Nzambe na bomoy ndeli kambo e komeli biso batata ba mama ndenge tata mokonzi abola lobi pona ntango nde tozali kokena na kosukisa na likambo oyo précision na likambo na Nzambe ezalaka peu près te ezalaka toujours précision. Nani Gomber plutôt Cameroun aye awa tango ye aye awa batu nyonso tu utaki na mission ya ngomelo tete batu nyonso tu bakimi na zan mais kasi Cameroun akei amone mama kinzembo mais batu nyonso bakimi yo kimi te pwani aritenga na kokima yo pona ne bino baza kokima bino pona mosala na bino mabe mais bozali batu lokola ngai ngana kokima bino te Cameroun natali abi likamo isali awa toujours esika ya mbeki na maya tozali kokoba nde esika yango toza ko rappeler yango précision et utiti tozali kolanda yango nde esika ya ndako yango abia namoni esiko. Deuxième fois aye akenaki kuna kote ya ne bayobenga nzanga mana za kotamola likolo na mpunda babengana ye na munduki po ete baboma ye akimamba goti babomi mpunda na ye aye kokota awa na nkamba tango ye akoti awa na nkamba tango ye akomi na nkamba nde esika wana mama Louise ayambaki mama pardon Nkoko Kinzembo ayambi tango Nkoko Kinzembo ayambi a effacé ba trace batoni omoni mundela wate namoni bangote Nkoko Kinzembo abombi na ndako tango ya abombi na ndako na butu aloti ndoto amoni échelle ezali ko uta likolo ezali ko kita comme na Bethel banjelo bazali ko kita bia nde sika yango mboka yango nde yango yo e na tongo nde asambela ki pona ko pesa lipambole utaki na likolo nde ya Nzambe ya kitaki nango atikele di pambole atiki mayaka atiki pe mbeli. Papa Kimbangu avait l'âge de 7 ans, c'était en 1894. Kolo Isopé a yekopé sa précision s'agissant yankamba oyo et ne Yerusalem na sika. Nde siko yo temple yeko tongama. Chapitre ba pesa kibiso yango ezalaka yango ezali ko continuer pour nani le 1er avril 1960. Papa Dialonga na mfuma mbanza a longwe kuna na ngome Kintsuka aye alobi ngai na ke esika na tata na ke kovanda esika na tata mpona kobongisa mboka oyo ezalaka na likolo yango yo ekiti na se. Papa mfuma mbanza aye awa na nkamba kovanda esika moko na tata komoda ye Salomon atongi temple ndenge Salomon atongaki atongi temple bango misato bien sûr motomoko mais yende avandaki na nkama komo Salomon atongi temple atongi ndako na bakonzi atongi ndako na ye abongisi mai ya sima akamati mvoala bokonzi ya nguya ndenge bayebi na nzembo apesi yango na papa Simon Kimbangu kiangani
le 2 décembre 1999 apesi ye kibokonzi wana nyonso atiki na maboko na ye. Eh bien, depuis l'an 2000, ba turbulence 2001, ye akei ye atikali kovanda na ngbende wana. Batata ba mama, ngbende wana kiti wana ezalaka na likolo ndenge ekomami na Esaïe chapitre 66 verset 1. Likolo ezali kiti na nzambe na se nde makolo na ye. Kiti wana moto moko avandaka yango na likolo awa se ezali nde evandelo na ye, kasi mobima na ye kiti ezalaka na likolo pe moto moko nde avandaka bato mibale te. Yango na nkolo Yesu atonaki na Philippe, soki omoni nga omoni tata, ngai na tata tozali obe moto moko. Nde ye oyo avandeli kiti nde motuna okolanda nani. Et papa pasteur alobi tosala ye confiance, tokolanda ye po ye nde moto azali na mbeki na mai, ye nde moto azali mai nde ezali bomoi. Tokolanda ye, oyo akolanda ye nde ye akozala nzambe na ye, ye akozala mwana na ye, nde ye akomona bisengo ya nkembo oyo nyonso awa na se mpe na likolo mpe ya libela. Me oyo akolanda bazimisi ye nde akomona bisengo oyo te. Tika ezwe esika na kati na mitema na biso na nkombo na tata mwana tata moyo mosantu. Merci. Merci mon papa bokenda kovanda. Ndenge tolandi Bible elobi, tolandi tata Nzambe, tolandi nkolo Yesu tata Molimo Santu. Likambo wana nde ezali kotala biso na makambo misato, bolingo mibeko mpe misala. Soki tolobi bongo kati na Lingomba, apaki azali, mama Mwilo azali, dirigeant azali, Jeteki azali, Koreki azali, Faki azali, Fliki azali, biso nyonso bayembi ndenge tomipesi misala ya nkamba zala sir, ndenge batata batikili biso bolingo mibeko pe misala tolona tobokola. Tozomona oyo bozopesa bakado kolakisa misala tozosala biso tozana esengo. Eza lokola moto asalaka na kompani. Il faut amonanaka mikolo nyonso. Ezali te okwe na epa osalaka komika na porte otali ozongela na ndako fin de mois oza na eloko te. Présence biso mpe na Lingomba ezali bongo présence fo monana na batambolisi oyo nyonso ezosengama ozali kopesa ozali kosala olandi tata Nzambe olandi nkolo Yesu olandi tata Simon Kimbangu. Biso mbalo oyo tomoni ke bato bamipesi toza na esengo, misala mpe ezali komonana toza na esengo. Mingi toprepare biloko ya ndenge na ndenge, ndenge bazolakisela biso na bafete yango nde ezokomatisa bokasi na biso. Wana nde tozali kosepela ntango tozali komona kasi soki eloko ezali te pamba. Yango wana batata bamama biso bajeune batata balobaki totonga Yelusalemi, meme oza mosika tinda. Soki osalaka na yo te ezali pasi.
ata oza na eloko te makolo na yo kaka oyelaka na nkamba ekobikisa yo présence na yo soki emonani ekobikisa yo ntango wana tosimba ngo na motu olandi tata nzambe olandi nkolo yesu olandi tata simo kimbangu kasi soki olandi satana esika na yo ezali te mingi bazali kotelengana nande bakoti na Yerusalemi te baza na libanda nande bakoti te mpo basalaki te balandaki nzambe te balandaki nkolo yesu te balandaki tata simo kimbangu te baza na libanda mokolo nguya ekosala biso banso tokotala na est esika moyi ebimelaka nde wana nguya ekozwa yo kasi soki ezwi yo ozwa ya kobongama te ekobema yo likolo place okenda kokweyela soki na maye soki na zambe soki wapi okomona pasi kasi soki ozwa ya kobongama okotikala fixe place wana kozala nguya esali yo yango tosengi nzembo ya nguya ezali message ya tata nzambe yango wana mpona lelo yango tolobi tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen bika tokubikeno moko totonda lusia musu totambudi kwa tata nzambi musola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Ngetata kiwe tivingile musadila nzambiaku asi satana kafwantoni musala salwe